Ozimo eloko moko boye. Là, ça arrive. Mais non, que foot à chaque fin du mois. Chaque fin du mois, bana signé contrat chaque fin du mois, ils bon. Foot à raté. Faut dire la vérité. Non, bon, la vérité, c'est là. Te foot à maté, te foot à makaté. Te banda au foot à maté. Bokendara ba voyage ya ba. Bokendara ba voyage ya ba. Mboga oni. Bon, ça soit des voyages na majabu. Soki 3 avant ou bien après? Non, on a 4 compétitions. Ma première voyage à Zanzibar. Parce que vous avez quand même payé. Vous avez payé, vous avez payé, soki lelo oboti mwana mwa ba komi na 14 ans majabu atie compétition olinga kende to olinga gete na boti mwana na ko 14 ans majabu yena compétition na oyo moni na majabu okolinga mwana na kende compétition wana to olinga kende te bon alors lelo moko via motesimba mino maboka nzambe c'est Dieu qui protège. Ouais. Au il faut pas oublier que Moïse a beaucoup mal à Katienda pour Yaba égyptien. Mais ils allaient quitter pour que Aroumela. Ils allaient répondre à temps mort. Nous allons permettre que moi la demeurer naïe, donc c'est un peu ça. Et la propre volonté. Donc papa pas pour le monde en zélate. Moi na yependa bouena qui place tel. Soyo papa ou les cas dans la chemin. Oui, des araboués, qui n'araboués, qui n'araboués. Moi, je n'ai pas majabu. Pour permettre à Kende, tout le Batikana. Gars, avec ça, moi, la musique. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Ozolobela bakambia majabu, c'est-à-dire ba visionnaire, tozolobela ba ambassadeur, bazoye ba gérer oti. Bon, nazolobela ambassadeur angani kute na lobela kama majabu. C'est-à-dire olobela papa roy bondo. Quand on a vu majabu, bato ba dirigeant ba yebiti, on ba miyebisi na lobela nani. OK. Vous voyez, au moni tout le monde a même na c'est na côté la musique profane koto BBC mention na biso ya Vodacom. To ba BBC ba superstar. Ba frère Fiston Bouyi, ba innocent. Ba innocent la bimi. Au sentir que innocent lelo c'est innocent lelo na innocent Vodacom mo la que tika Vodacom écart parce que bazaki na moko pona ye. Parce que ba man star lelo tout ça ba to ina idéologie moko boyi. Oyo ezalate. Vous comprenez? Ngala ki na Paris face Paris na Paris ba yambanga maso mo ba vidéo comprendre. Vous comprenez? Na partout na tchama makolo ba yambanga ngai. Vous sentez que c'est un païen qui parle. Paris na ki na compte ya na compte peut dans la jambe ouais. Mais ce que il a besoin de mater mais moi quand même Paris. Eh na le bité que na zone di mater. Na le bité ba de belé ba regretta. Eh na le bité que l'indimite va. J'ai Elohim m'a regretta, j'ai ça regretta. Oui ba regretta. Non, pas le regretta. Ba regretta pour zonga. Eh non. Non, faut pas garde va dans kuna ko ba appeler. On dit c'est oui, c'est précieux. C'est que ce bagage qui va se la mais héros. On dit, oui, bah, je sais qui je suis. Très bien, très bien. Nabi Onaza. On dit mal star aux hommes à l'élo. Continue. Paris n'est qu'un an quand il y a. Bandeko mbote na bino totia na pause oyo finaliste pe gagnant ya Majabu Talent je crois ba dolanda ngai bon se rappeler na ebisaka bino
tant au bomonaka azala maître. So bagarde bazalaka te. Le temps au tomonaka, la famille, je disais que le temps, hein, azala juge pardon. Juge au saranate. Ngonga. Tango wadaja lingale le bato tikela tango na tango tope ngonga na ngonga. Et ça parce que le temps révèle les faces cachées, la vérité des choses. Biso to se limitaka ta mso na réalité. Ngana lobaka na bino ke un jour tango bana ba majabu banda kobima moko moko po babeta to pe baloba o babika mokili eganga. En fait, manasa lobi kutelo te hein, a flashé ne kaka en passant et bato ba ma yele yana on liga ma gauche droite te réponse na eza claire na mutuno batuna ki et réponse eza na okara o bato baloba air nyonso sur majabu. OK, avant to komana to banana na ye manasa yango, vous sentez que c'est un païen qui parlait. Déjà émission na manette filmé na elobeli na forme de ye star et puis déjà nano un adorateur ou encore un serviteur de dire aux star. C'est Jésus qui est vedette. Jésus ndazara vedette. Tango yo omibengi star. Yeso che wapi. Donc c'est un vrai païen suko majabu. Babimisa muto lokola gagnant yenda adorateur. O eloba nango Roger Baka. Est-ce que pour nous vraiment adorateur et zal kambaba critère yabatu? Bibliquement parlant, pas du tout. Babylone se sont confirmé que non, tout ça c'était des aventures de business na kombo nzambe na buzoba na bondoki. Manasa zo regretté na yo qui paraîtra Kimso en Afrique du Sud. Ne la zo yo ka je sais pas sur WhatsApp certainement na limite dans le Congo hein, na limite dans Kinshasa. Carrère au fait suki nanzela à se retrouver quoi. Surtout le lobo moun ba krafi ki bazumi tuka il y a zu chance wana te. Ne na yo quand on dira comment il va otama na mutuka hein. Bon bref. Christian Mokuna zo évoluer. Ba invitera et autres. Les petits quand même tant zo vous sentez quand même que nous dégager bonzambe. Sko ye ki lelo ni nango ya zo kumisa bayena ba stilo ezalate kasi ayena mokili monde le mondanité ayena on a quatre bonzambe yango zo bakino ezalate. Et du coup nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde. Donc nana wa kusiko on dit ba azwa à part car peut-être bato maboma parce que oh ya betrane c'est la musique nzambe den à se comparer na inosbi. Inosbi malgré na mondanité na c'est un bosseur hein. Aïmba Banzembo dans le sens, Aïmba Banzembo, Aza compositeur, Aza la voix. Manassé chante quoi? Banzembo ni Manassa sala. Ok, non, yo qui ont écouté la présence en Zambie. À part qu'il y a Tala, qu'on a au gang et belé. Qui bonza menini Manassa Zanango. Koyembe Lanzambe ni no Manassa Mbela Nzambe. À part ça, l'élévation vient ni de l'Orient, ni de la Bible, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. À gagner, oui. Et ça parce que bah tu vas voter mais est-ce que nous avons muta voter le lo suko tam so émergement ya ba misusu ko émerger ba misusu ko mosale ke to pe motema passe bandeko na ozana molaite tozonga na question batuni manase na ozonga se bino na suka batuni manase a journaliste a sage a vraiment maïle parce que soit tuna ki question à poser question indirectement. Soit à poser question direct, peut-être en a lobaté, tout en a réponse à repérer. Alobi boy, journaliste a tout ni manasé. Alobi na ebwe. Lelo so roboti mwana. OK? Mwana na koli, a sepé la salle à musique et compétition majabu.
mwana ke ya décida kende yo réaction aux anines alobi muto abatela eza nzambe bandeko boyoka réponse à Manassé muto abatelaka eza nzambe boka question journaliste atuni ye mwana kokende to te atuni ete soki kuna kindoki eza to soki ayebisi ka muto abatela eza nzambe abakisi alobi Moïse akola na Égypte nayebi te so ba comprendre qui dit Égypte bandeko dit monde mabe te biso nyonso toyebi yango totanga Bible toyebi Moïse akola kuna muto abatela ye nzambe akenda ye na mission de c'est clair aopesa bino déjà image ya majabu eza nini journaliste mayele ekila alandi alobi na ye te yo étant parent réaction eno ozala nini pour ou contre mwana akende to akende boki réponse ne akosoli te atie mai na monoko te abina kopekisa mwana misiki nous on rit dans l'eau nous rions dans l'eau tosekaka beaucoup bandeko yango kuna poasa misala ekomobima libanda sikoyo mutuna ezali alobi yango mpona nini c'est ça la question alobi yango mpona nini parce que mutuna saki simple nzambe ekolosunga biso eya mawa mingi eza pasi Manassé afandi na majabu mpona ombedane aumeli Manassé avoyage na konta majabu auti France kala te boyoki ndenge alobi de so bagarde bazali taninga kima alia na bamajabu arenia babeta baconcert abanda komona mpe kindoki yango no pourquoi dénoncer te wango pour abimaka te ka lelo nde Manassé kope esimbi te okobimisa kindoki bongo ozalaki wapikala nyonso wana de le petit à sentir que fallait pas maman na touche basimbisi maman otokufa ya même pas 6 mois mbeka ya pamba ebimi na munoko na ye ke muto abatela nzambe na ata na Égypte Moïse akola pe na Égypte ebimi na munoko na ye nga te donc du coup to confirmer ma nyonso oyo ba spéculation oyo déjà lobamaka ke bale mama bazui mama lelo le petit s'est retrouvé près de lui asimbi moto ai merake ofele bakosaki ngai nde bandoki bazala so bakanye ndoki bandobeta bakosaki ngai bango bakosa bangoka bakosaki ngai ndenge mpe ndeko lelo a réalisé que à perdre na place à gagner a simbi motu mère a daye et du coup na bimi na eloko te promotion ezate succès ezate gloire ezate eloko te ka kombuma na star moyembi na nkolo pasi eza mawa qui a dit les amis n'ont chité en disant ceci. Mon réponse Manassé apesi wana. Et ala bato bele bakufa, bakota na sama bele. Pona eloko wana conception wana. Bomoni place mabeza bavanda ate. À moins que oyeba te ozala ignorance ma ko épargner yo. Mais bele pe bakufa na ignorance na bango. Pour dire quoi? Mon ami, mon frère, ma sœur, soki oza conscient ke bisiko vandi mabeza wana surtout kindoki sorcellerie nuisible yaya bima parce que tu es homme oza esprit to ko contrôler spiritualité yana bato belé ayebi ke moto na za misala mabe ndoki malia bilo na ye
tu cours un danger si tu es au son de ma voix. Nzamba permettre ou l'émission pour ba ça part des choses na vie. Bomoni bisika mabeza po nzamba batela moto. Po nzamba batela moto. Motif à conscience et kontaka. Si tu es conscient, oyebi ke amabezali, fais très attention parce que tu as déjà la connaissance. Et du coup, Dieu ne fera rien. Ah oui, parce que tu as la conscience. Par contre, ce que yebite, et andenge mususu. Yana batu balia biloko ya batu amabe, ayebi ke mutu alingaki te. Master o ase apesa basini ba bendis ba bilembo ke non, alinganga te. Un jour akoyepe kotiela nga poison. Mais loyenge kaka au nom de la foi, nzambe mutu abatelaka. Ok, ole biloko lobi okufi. Lobi obeli, lobi okuti na ba très sérieux problème. Papa na mon pasteur na mon apesa un témoignage à lobi une fois ba vanda bo une sœur na kangout na kombo sœur na sœur Angèle. Aela ba on gloire olia. Bazaika na église bona permanence. Sœur ana ya na fufu na so biloko nini ngona tanga zoya na ngwa zokota. Alobi l'esprit de Dieu m'a soufflé en disant bolia biloko yote. Pa ba ye sœur Angèle boni tata no bebe ka baluba ndi bazala ba betu mandingana we toi sœur Angèle atiki biloko akesko azaki na ba pasteur misusu tamo sœur Angèle apesi mokongo akei aibisi moko ba pasteur azaki na bi pasteur l'esprit de Dieu m'a soufflé tous les blocs ka pasteur tout est sanctifié par la prière et par la parole au nom de Jésus Seigneur je bénis cette nourriture papa amen 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 yepe ayuki ndenge basambeli pona biloko bien kayuka ki voit que poliate tala basaka na nzambe te omoni nzambe soka lobino eloko na ko simba te ya ko simba te bande ko balia biloko aipisenga lobino na maser na sala 1 mois na sala prière ata 2 minutes te soka na bandi kolo na commission on a bando ronfler na sotuka tongo etani abi fala na kota ba jeune ya ba repentance pour la senga restauration. Écoute Dieu merci à kufa eteme. Sachez qu'il y a des gens qui sont morts à cause de l'okwana. Et là batu bele basake rerwana. Ono ya foi te nzamba robatela yesu azana bomoy. Bisika mabeza okecha lokolo to pe okocha mutu. Tara ba okundayo. Ba okundo. Faut savoir faire la part des choses dans la vie. Na ma harmonion son aibisa rabatwe. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Par Nzambe Zalara, par Amotu Zalaka. Ta part à toi, Dieu ne le fera pas. Nzamba Salara Oyaye part. Oh, il faut ça là, tu dois le faire. Ils ont devoir. Du coup, si tu ne le fais pas, Nzamba Okitata Salango. Nzamba Okitata Salango, c'est ça. Bande Onanga, Tolo Basuninyo, on a tout dit. Manasta tala o eze lote boko mana papier ba makambo eleka na majabu na bino mais ekobimaka un jour ekolobamaka ntango bana basi bakosala baémission baloba na bino koma te seke base faiza avorter na benga ba banani batu wana ba juge wana ba benga ba banani komo ekimi ngai nasuki ka wana ngabe muno wavanda te ngabite biminde nini wana kutu peze eloko te mais bokoyoka kaka na sango tozaka tant to banda koloba banani bandimaka biso na ebandeli ta to bandaka sika bino mosala biloko yango combattre moto so vous combattez nzambe beaucoup merci problème te siko bonzambe
Oh bon Nzambe, réponse au moins nous appelle si na question va poser. Oh bon Nzambe. Oh bon Nzambe. Tout ça ka oh eza na ngoto lorote. Oh eza parabole. Parce que le betami na parabole question est posée indirectement réponse est pesami na parabole bato ka ba comprendre les ba comprendre bato musu ba comprendre bon lorote malgré analyse eza bato beza des gens oh ba benga comprendre. Faut comprendre le ba mona non ozo critiquer. Au ba mona ozo finga ozo critiquer parce que qu'on les même analyse ya benga ma finga. Là, comprendre avant l'autre. Mais il y aura des émissions où vous en avez besoin de plus d'explications. Tout ça, que dire? Abonnez-vous à ma chaîne MDG TV, commencez la grande dame, activez la cloche pour ne rien rater, commentez, likez, partagez. Je vous aime tout le monde. Bisous, bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.